plus ces vidéos. Toujours abonnez-vous. Toujours bien un groupe, il y a un modèle, on t'a bimara vraiment presque à la tête, il y a groupe, peut-être un groupe, il y a poids. Non, groupe est un modèle. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bon, tout ça ban belé hein. Bon, ça que savoir-faire nanga, moins intelligence, moi na qui ancienneté peut contacter. Donc j'ai fait déjà des bandes à London TV avec des Bruno original. 19 ans déjà. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc 19 ans de fidélité. Yeah. Si au long yango na habité, président Modero, soit empereur Modero, soit tia Modende bo mesala Seigneur Modero. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Je crois idée zalaka marque mususu iye alambi yango akenyo marque mususu ko ebilo abangisanga ayibisanga nde toza boye banga ba tio figure mais la minute yo muto bimi le rôle là principal ya gag on a namtema na biga namtema pour na bisika boye merci je crois eza gag mo de sara aliaka mboa na Sprata TV je crois ce que vous gérer non succès na bino ndenge nini succès na bino ba kin na bino pe ba fanatique na bino tout au bazali banda parce que vous adapte même ya modé ils a jeté ba te bele pe aluka ba poussana des bandes à London TV avec des Bruno original. Nga mabe ba ndenge mabeze belé comprends et que obi avant na noko za succès aux allez na mutu simple ndenga mabe voilà so ndenga mabe ce qui veut dire que prince a bengio neti bo émission bo ça l'émission au bout des princes on comprend non ça a été comprends ba bengio tournage mon côté mo boy bon petit là combien autour na jambo na musika apa ya bato solo là so botie là autant na oyati sko des bandes à London TV avec des Bruno original. Ce qui est encore moi comme qui Aïda, tu vois par exemple Aïda parce que biso bat internet moi so zaranaye et bisa ke tonyunge la kaye banda succès ti ningi lelo azalelo. Oh, bonyunge la kaye. Tonyunge la kaye makasi parce que belé parce que dans une association moko appelko et cinq saraba journaliste presque voilà. Un peu dans un membre du comité na kati wana mais dirigé pas Junior Moyoba. Ouais, Junior Moyoba président dans le haut dans la réunion. Au cas que moi rapport des semaine les gars ni moi évaluation de ça dans la réunion semaine les gars mais rapport mingi là c'est une semaine on a travaillé na Aïda des bandes à London TV avec des Bruno original bojira non succès nini bon ko gérer succès ezala kaka neti siko kutinga na palais neti nga vraiment na koka bitambola tambola inutilement te comprends la santé ne me permet pas ya ko tambola même si nazala ki bien nazala soba to ko ko festoyer pe na baninga msusu vandi côté moko boton moi jus moi bière et ainsi de suite mon succès ndenge za boye mais la rabiso des choses succès quand on a succès wana on gagne pe vie quand on a succès wana on kufi des choses na succès so ko bi ko gérer yango bien ko peso vie et ko peso ba relation ba contact ebele ya bien si ko so commencer la so ki succès na yango na ndenge ya mabe yango ememelo liwa on comprend dans le bien on a volé mon bateau ba on comprend na ndenge mabe oui biso peut comprendre biso mais na ndenge mabe siko mais va faire comprendre biso na ndenge mabe wana ni parce que de comprendre mais moi ndenge ce qu'on ndenge mabe na ndenge des bandes à London TV avec des Bruno original ndenge mabe ba ndenge mabe zebele comprend et que obi avant na noko za na succès aux allez na mutu simple na ndenge mabe voilà so na ndenge mabe ce qui veut dire que prince a bengio neti bo émission bo ça l'émission au bout des princes on comprend non ça a été comprends ba bengio tournage mon côté mo boy bo petit là combien autour na jambo na musika apa ya bato solo là so botie là autant na oyati des bandes à London TV avec des Bruno
original. Le malgré toi, ça Ouais, bon, ça fait partie aussi de Marambango Kakat. Il y a un moment qui Lelo, paix à son âme, mon frère, et c'est Kazalia, appelé Manakimia, ou Lolo Chico, voilà, Azali Benza, Mpangi quoi. Il y a un moment qui est Baptiste, M. Super Bazo, Basilika Boy. Bon, mon qui est succès ça. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Non, peut-être coïncident. Yo bengi aime ça dans le programme Soussou. Bon abisonyo ça. Ah bon. Attends, tu as musala te, azaka na musala du lundi au dimanche, donc vous comprendre. Ça un peu mutu Soussou peut-être azoboya te. Tant yo bengi net émission net singa, o bengi émission. Fallait que yo zonga na répétition. Na longo na rep, na eba ki yo ya. Mais Natalia dans fauché, na komelio. Non, tu viens à la maison. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que après rep dans un programme Soussou, nanga pe na yebisa. Du moins, il faut muta dans la considération ya batou, net tant yo benga c'est ko considérer nga. Nga pe tant na yambi na oye to fa na plateau na obo yambi nga, c'est nga pe na considérer. Donc considération ça entre des bandes à London TV avec des Bruno original. Mais ça n'a toujours koloba alhamdulillah, donc louange à Allah vraiment parce que yem depuis ça toujours souffle de vie yango on a photo remercier à chaque moment pe merci de la confiance pour sa chaîne pour les bandes à London TV par rapport à l'actualité, par rapport à l'invité, par rapport à l'événement tout autre chez l'arabino qui je crois si Dieu le 22 de message va échange là le but aux alabongo na aéroport international yanji pour na koyamba moro pe ya artiste ya kala. Je crois information on a besoin na pourquoi le mena pesibino moi nouvelle des arba au bazarba no beta na trio da soufa dans trio da soufa moi kombo kimi mora kangama na Côte d'Ivoire mais lelo a comme la biso na mabele ya bakoko na ye ndenge ezalaka toujours. Merci à mon boss de Bruno original na kati à Londres patron na peso mbote passe aux allées pourquoi pas mon vieux Gabi Mbuta moi na muzomba so na kati à Dublin Sami le bonheur yemei Luzor Mbata pe au quotidien Ramango, Luzor Mbata na peso mbote place aux en Afrique du Sud. Patrick le consultant, Patrick Lukelo le consultant en Afrique du Sud. Merci Manassé Bouita na ma caméra. Lelo na zabu on a invité na ngai. Asala musala WCP Sarabino, alongo Rabino va stress, ça peut Sarabino ma conseil par rapport à œuvre na pe musala na salaka na Kombo ya na message au bengue président Tchouké bon message appelle le longo na ngai ba obaza ba abonné merci ba obaza na ba abonné te bo s'abonner ndenge za président Tchouké bonjour prince président Tchouké merci na ndenge au se sacrifiement au yamba biso par rapport ndenge mambe PC laki donc merci ma confiance boni santé boni mouvement boni bato pe bazara moi likolo na yo ouais santé ça va maintenant za convalescent. Moi, nous te bouger qui ont mon a perdre sous mon poids. Mais c'est que ça va. Boulot pe ça va. Ya modé pe ça va pour y mutazara li corona ngai. Donc mouvement pe qui toque. Donc tout ça na biso bien. On doit le baquer. Ya modé azara li corona yo. Donc ya modé je crois wandu c'est déjà donc modé ronninga se pe sarabino. Yim azara li corona yo. To lo baquer groupe ezaka yo bien ezara yi. Groupe ezaya modéro. Groupe ezaya modéro on a un cordon. Donc à ce que dans un coordonné mouvement donc on a le président et tout le monde la présidente Rosie Milambo on a comme un empereur Tchouké Lomboto donc groupe ezaya modé biso to ka bana donc ngai lokola le nez de la famille donc on a coordonné groupe Mobimba et longona président Totoche et ya modacha. Donc, Ache, Kochato, Bochato, il peut-être beau voter, n'a habité. Mais quand on faire comprendre, non, parce que Bimi c'est déjà. Ouais, non. Il y a un modèle qui a sur ma grade. Ma poste, on a bien un groupe, il y a un modèle, on a bimara vraiment presque à la tête, s'il y a gros, peut-être un groupe, il vient, il y a un poids. Non, le groupe, il y a un modèle. Il y a un modèle. Il y a un peu ça, donc, à talité, il y a un empereur, présidente yo kingana deux quand on vote quoi donc c'est un peu ça quand on vote mais surtout bon ngai za tout ça ban ebele hein bon ça que
savoir-faire nanga, moins intelligence, moi qui ancienneté peut contaka. Donc j'ai fait déjà 19 ans déjà. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc 19 ans de fidélité. Si au long yango na habité, président Modero, soit empereur Modero, soit tia Modende bo mesana bo Seigneur Modero. Ah ouais, Seigneur. Là na comme empereur Tchukelomboto. Merci siko. Bato mona ka moi comportement na zaka nango moi caractère na ye, ba mso ba poussana te mona za moi dictateur. Yo 19 ans pembeni na ye. Secret zanini pe aussi porta ka ndengeni. Bon, 19 ans pembeni na ye. D'abord, secret ça d'abord. Soko bobana mutu esika moko babi batumi bale bavandaka soki bayokani. Soki bayokani te omona ka dislocation ndenge yaka bakabwani kingani ngani. Bon, kovanda pembeni na Modero na sa 19 ans pour na comprendre ye. Il n'est pas dit qu'il y a zara malamu. Aza mutu aza na mabe na ye, aza pe na bolamu na ye. Mais ce qui o ngai na kanga pa na ye zara bolamu na ye. Soki to bito na mabe to kabwana. Comprends? Bolamu na ye aza nanga ouverte donc a fungula nga ba porte moko donc soki le lope na za pe na ba relation belé c'est grâce à Modero parce que akangela kinga makolote angaki abota ngai alakisi nga nzela alakisi nga koloba alakisi nga kotambola le lope na komi grand garçon car grand garçon te na komi papa donc yango moni fidélité nanga epa ya papa nanga Modero nazawa na kaka pe na kozala kaka ozawana kaka pe ozala kaka so na habité tant ba film et yaka ba film en batumso ba comprendre te ba film yaka ba proposer bino to bino mo bozara ba film na bino boluki batu oyo bosela musala soit bosela bon musala kwa bamba kende ba kotsa ba chaîne ba tekateka yango yaka non ndeni marché bon ba marché yaka izarate biso to luka bango marché yaka d'abord yozali na chaîne na yo boye on obi bon la ligne Modero a komilanga filmé to tuka komilanga filmé yonde mto contacter biso tango contacter biso lobi bon boye biso pe to solo na yo to biso bon sengi boye to se mettre d'accord après to tourner bon soki to bito na filmé na biso na chaîne na yo ils ont ma bête mais na ndenge ya makambo ngo ndenge zo kendelele wana ndenge considération il faut mutu aye vers biso biso to pesi yo produit yo pesi biso mbongo donc c'est un peu ça pesi produit yo pesi mbongo donc so bato msebe ni ba lando na minute on a des bands à London TV même boss na biso za pe na ba projet ako asa la maison production par rapport à ba film donc nde bazo talo boye pe ba film eza déjà bato ba roya na bango pe ben oui ba film eza na ngo belé nde toza ba film ko tout tellement belé to tourner dernièrement film moko awa malédiction to tourner ngo toza ba film msusu eza nanu na kati ya cuisine quoi toujours na to lamba ngo donc eza par rapport pe ya ba audience ya ba producteur so aloba bon toza na nazala posa boko ça il a film bon il envoie l'argent biso to koka na ba armoire na biso totali oui boni pona oyo to salango oui boni pona donc dès toza na tiya modi to bien la tête du savoir azana 18282 210 idées et donc il limité non profitez peut-être Rose à moi sur je crois na ça peut déjà gag monnaie modé je crois idée zalaka marque mususu yé alambi yango akenyo marque mususu ko ebile abangisanga ayibisanga nde tozaboye banga ba tio figure mais la minute yo mto bimi le rôle principal ya gag on a na mtema na biga na mtema pour na bisika merci je crois eza gag mo de sara aliaka mboa na Strata TV je crois ce que vous gérer non succès na bino ndenge nini succès na bino ba kin na bino pe ba fanatique na bino tout o bazali banda parce que vous adapte mbeni ya modé eza jeté ba te bele ba luka ba poussana vous gérer non succès ndenge nini bon ko gérer succès ezala kaka neti siko kutinga na palais neti nga vraiment nakoka bitambola tambola inutilement te comprends la santé ne me permet pas ya ko tambola même si nazalaki bien nazalaka soba
tu ko festoyer pe na baninga mususu vandi côté moko boton moi jus moi bière et ainsi de suite. Mon succès ndenge za boye mais la rabiso des choses. Succès quand a succès wana ou gagner pe vie. Quand a succès wana au kufi des choses. Na succès so ko bi ko gérer yango bien. Ko peso vie et ko peso ba relation ba contact et belé ya bien. Si ko so commencer la so ki succès na on ndenge ya mabe. Yango mimelo liwa. On comprend. Dans le bien on a volé mon bateau ba on a comprendre. Ndenge mabe oui, biso peut comprendre na biso mais ndenge mabe siko mais va faire comprendre biso na ndenge mabe wana ni parce que de comprendre mais moi ndenge ce qu'on ndenge mabe na ndenge. Voilà ndenge mabe ba ndenge mabe zebele. Comprends. Et que obi avant na nous à succès aux allez na mutu simple. Ndenge mabe c'est l'autre. Voilà. Son ndenge mabe ce qui veut dire que Prince a bengi une tibo émission, bon ça l'émission au bout des princes. On comprend. Non ça a été. Comprends. Ba bengi tournage mon côté mon boy. Bon petit là combien? O tu na jambo na musika. Ah. Apa ya ba to solo là. So botie là nga otante na oyati. Sko yo tango zo boya ka zo budaka batu bongo. Dis-toi un peu. Pourquoi comme na combo Tolo ba paysa la même chose bino ba comédien bando qui ko le belangonde on a bino chiko pulu malgré toi zate ba mso ba ba pas comme au sala ba acte oyo lobi wana. Ouais bon c'est ça fait partie aussi de makambo kakati. Yango zo mona ki lelo personne mon frère et c'est kazali ape manakimia lolo chiko voilà azali penza mpangi quoi. Yango zo mona ezala ba artiste mususu pe bazo silika boy bomona qui est succès ça mais en un clin d'œil comme ça tu repères ça exemple il y a c'est qui encore moi combo qui Aïda tu repères ça exemple Aïda parce que biso bat internet moi so zaranaye et bisa ke to nyongela kaye banda succès ti ningi lelo azalelo oh bonyongela kaye to nyongela makasi parce que belé parce que dans une association moko appelle ko et ça que ça va journaliste ouais voilà un peu dans un membre du comité na kati wana mais dirigé pas Junior Moyoba ouais Junior Moyoba président dans le haut dans la réunion au cas que moi rapport des semaine les gars ni moi évaluation de ça dans la réunion ah semaine les gars mais rapport mingi ah c'est une semaine on a travaillé na ida na bengi assez ngambongo soit na bengi ça rapport comme ça non peut-être coïncident dans ça yo bengi aime ça dans le programme sousou bon abiso nyoso ah bon attends muta musala te azaka na musala du lundi au dimanche donc bon comprendre ça un peu mutu mususu peut-être azoboya te tant yo bengi net émission net singa o bengi émission fallait que yo zonga na répétition na longo na rep na eba ki yo ya mais Natalia dans fauché na komeli non tu viens à la maison c'est ça vous comprendre donc ce qui peut être après rep na un programme soso nanga pe na yebisa du moins il faut muta dans la considération ya batu net tant yo benga c'est ko considérer nga nga pe tant na yambi na oye to fa na plateau na obo yambi nga c'est nga pe na considérer donc considération ça entre ke bande ko net ndeko otangi ya Aïda et comme que muta bengi ya sali boya wana ndeko mabe mais c'est que moi je sais ezaka que peut-être za ko kutana na donc ya za na musala bino pe obengi yango yo tutana te mais ça azali kinanga to pesi ka conseil ce que za bongo. Merci mais phénomène ce peut pour to kota lisusu par rapport à œuvre na déjà au sala pour to succès solo phénomène c'est ça mais invité bing journaliste bingi boy au cas télé da tarif na éviter et le wana moi il va par rapport ils ont ma bête mais ça peut ma bête obi to koma ko sala ngo pourquoi obi kalezala ko sala ngo non to na ntie na kati te na sangi siga ka donc vous comprenez que ngala bengi ko to mbala mo ka répondre ngai ko to o na ndo s'attendre voilà na ntie ka ponga pe na za artiste comprends to koma o sala par rapport à ni kalezala ka soki ne tu sala ngo émission boye na juste sumbongo na pesio comprends kala to banda sa on point ni ba biso même surtout za bleu que ah
émission yango de tomona ye fulanga ozo comprendre ye fulanga sikota to yo comprendre était nazape déjà mutu ba komo luka penga mais batu misu ba komo sans na ndenge ya mabe pona nini prince na prince tchanga combien o lianga tanga pamba boye to komo sango po be pourquoi tant to le kana chaîne boye mbongo ekota yo ka mutu olia esenga na olia ngana olia te ozo comprendre ezala ba raison ebelé mais na bande comme ça comme ça on est na ndenge ya mabe ozo comprendre parce que net ba émission sur par rapport net ba ilubu ba o to benga ngo ba réalité ba télé réalité ya bleu moi bongo wana ndé to ko senga na ko zo mbongo parce que o kozonga toute la journée net émission bo to sena biso ka 30 minutes 40 minutes c'est tout soki yonde o kozana makanisi ke nakangi moi artiste na nga oyo moi minute muke comprends c'est dans ce sens là mais ce qui est zaka que le rôle ndé comme été yo benga émission tchanga to bo sanake ndé dans ça émission boye yo pour faire partir l'épanouissement ya vie nanga ya vie artistique nanga em sous côté moko boye batu baye ba nga te yo zala ba fan na yo ndenge yo presse ya mbinga boye na Mbanza TV boye pa ba abonné à Mbanza TV ba yeba nga pété ba yebi nga mbala moko à travers yo abonné de Mbanza London TV de Mbanza London TV tu comprends ba abonné à de Mbanza London TV tant ba moni nga mbala moko oh yepé azar artiste ba ko chuke on comprend ça fait partie pe na makam na biso et no ka biso to koma ko taxa kabino on comprend donc bande ko na pe ba sala na bango ezango ma BPT mais toi bandenge nini to ko saela yango donc c'est un peu ça. Merci vraiment invité na biso qui aime toujours malembe pe ki to bonne to lingaka. Merci à mon boss de Brino original na kati à Londres ningezala toujours kaka donc Luzor Mbata na peso pe mboto place aux ali na Free d'ici de wana pour rapport mon vieux Gabi Mbuta mwana muzomba solo na Dublin donc chuke lo mot chuke et vous que vous avez encore le moto c'est vrai chuke lo moto ouais merci chuke lo moto oza empéré na kati ya groupe ya modé oye akomi seigneur ndenge oti oyebisa biso relation na yo na bandeko mosusu okosala ba mosala moko soit ba président soit bana na bango ya ba groupe elekaka na ndenge nini elekaka super bien donc tous les présidents il y a ba groupe théâtral ya Congo ya Kinshasa na ya Congo vraiment nazaka en bon terme na bango na bana na bango pe ozo mtala ele mo boye zalaka mutu lokwa ebi kaza président amona ba miso ba mbolo lokwa batute te ngapsko ba bluko na zana ngana ngote ngaza kana comportement ya papa na nga modéro papa na nga modéro alakisa biso l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute tu vois papa nyonso oyo abengami papa même tokozwa exemple ya ndeko na ngai nani Jerry Matondo aza président je lui dois du respect parce qu'il y est pas à la battu na simanae on se comprend nazomona bandeko bele bandeko na nga fâché Kalombo on se comprend nazomona LBG mais fâché Kalombo ebi ka botana ndeko na journaliste à chaîne habité so mo ta ko leka ok fâché à violer parce que tambule ki na déjà fâché à violer eza jour moko na yoka kango na moko na biso ok eza makambo c'est le cas déjà quoi donc ndeko na LBG Capernaum vous comprenez azana bana na simanae je lui dois du respect nako bengi ka papa nako bengi président parce que azana bateau azo diriger eza de même nanga bon il n'est pas dit que ceux qui président moko aza ko courtoyer to azo solola na acteur to artiste moko boye simple nde a kiti non biso to solana yana nga Adolphe Apakaloui yana nga Charlie vie de loin on se comprend tozakana bango to seka tozolia tozomela maintenant nga mona vana bité baza ba papa baza ba yaya malgré nga pe naza côté na ngai pe
mais nakoki jamais kolobaki lokola nga na boye nga na empereur bana mayonnaise mona bona nzelo boudeza ba ba peso mbote non. Donc biso côté wana pour côté eza lokolo ya modé bato ko tumuso ya modé pena ko mikitisa na yo elekindelo ozo comprendre parce que biso nde bongo lokolo wana eza vrai lokolo to randa lokolo wana par rapport que yo bikaka indusa mais événement moi mi balé au les cas na mpanzi na bino acteur comédien libala ya Kalunga ya mama Kalunga donc to ba que la présidente Kalunga parce que c'est un groupe na ya président Caprio et utia ko leka awa batu ba lobby mutu na mutu lobby na ndenge na ye so le temps de bandino ko ta président Caprio mwana muke abali mukolo mama mukolo boye basi poto boye mais quand on va tout côté on a Makalunga rôle banon nini par rapport ndeko na apesi bino sous honneur parce que bino bala pa pam voilà oyebi nini congolais ka mabe to bingani te comprendre soki bato bazolo ba dikapo ya bali mama mukolo dikapo ya salibo ye mwana mwasi to mwana mobali azoloba soko zaki na moi jeune fille yo moni kya kokana dikapo avant bala bali sabango siko na kamwa mutabali mwasi na ye siko ya bino nini po féliciter ya sabali azala mukolo azala mwana mukie aza ya ko féliciter parce que ce n'est pas donné à tout le monde ya kobala vous comprenez ya ce n'est pas donné à tout le monde monde mutavandi à réunir ba moyen na ya réunir pa bandi na prédote d'autres aye na civil aye na papa eza nsakate. Quant à moi je fais que féliciter et kobeta maboko pona ndeko na DiCaprio va de l'avant couple na bino nzamba pambola bakisa ebele parce que olongoli na biso soni oyebi DiCaprio eza na bato ebele baoloba pe yango na ndenge mabe par rapport baotala ka taille na ye or la taille ne fait pas l'homme. Quand la taille n'est wana, est-ce que la taille n'est wana bat et là elle est la battu ba moi momi abali DiCaprio abali momi mongo boy gaya ele ya bango siko so ni wana on comprend oh DiCaprio c'est moi non mona na mukena ya maladie la bimisi bora gaya et puis na bali yango na bali yango na lati alliance batu ba beaucoup de mikuwa po tango bala ngana za moi na za malade mwana kende za la yite comprends donc batika otonga loba atopo lobby acha bali siko on le bani par rapport au pays il y a fait ya Makalunga po yango ba lobby ba lobby abali mwana abali mwana et ta moli fort ngapi na les Congolais to lingani te mso be ya mbala nga oti poto ba msusu ndenge nini donc ba to lobby vraiment na ndenge na pesi pai na ya joli Kalunga ba félicitations couple na bino kende liboso couple wana nga nazaka na bango nyonso pai nazaka bango nyonso comprends donc batika biloba azala mona muke parce que bango bamona kike Kalunga za mukolo kasi bango ba mikolo ba la payer okokinga ke yo to baka yango na te yo moni bala muke yo mukolo fa yo bala ye so yo mukolo yo bala ye te botili ava mona muke na et puis ala mona muke te parce que aza déjà monsieur c'est un homme marié faut to pesa bango respect monsieur Pai monsieur DiCaprio il faut ba respect bango ba benga bala muke par rapport à quoi yo ko to benga mona muke yo mukolo ko to tilelo o bala te kaka fourrure de jupon yo mukolo wana zo benga bala muke ba bali bala muke yo pe mona mukolo ya mwasi mukolo pe ya mobali bozo bala te poani ba félicitations à bango monsieur Pai monsieur DiCaprio parce que baza ba responsable ba bali basi na bango félicitations na découpe ya mama Kalunga na DiCaprio. Merci biso de PCA toujours félicitations toujours na ba couple na nyonso na donc mais
parmi ba œuvre na yo sala parmi ba biloro na yo o tourna o koma eza na film mo kaka mti markaka est-ce que yo pe eza na film mo to nanu o marqué ezate ozo zelo koma nanu to o marqué yo déjà monike oyo et toucher vie nanga et tombolinga matisinga et pesinga na ma forme oyo ti de loza ouais eza na film mo parce que mutabimaka na mo PPT ezaka na loko mo boyka mo kie osalaki yokuto soko ompesaki yokuto ndimete ke bimisa o ya na film moko ndoki avinanga na pesi l'honorable Alpha Bokole ambote sikaza ya mama mokonzi to biso bindo ki avina ça veut dire c'est kala oui parce que nazo reconnaître oui na sala ngona ekiri biso na biso comprendre biso toza ba vente en ligne te toza ba star ya ligne te biso toza ba star ya YouTube te comprendre biso ba série wana toza na ba CD et puis ngana mibengaka na ye kokota nzonzi déjà tant on comprend na kuta babatu na nga ba kesho basi ba emerger na kati ba nzonzi ba nini banini ponga na sala moi kobenda na muke quoi moi déplacement tant na yo zonga na oui ya déjà ba évoluer comprend na yo kota iloko bimisa ngana ndoki ya vinanga na ekiri biso na biso muta komango ka papa na nga modero wana tozana na fête de l'amour il y a le président du Kapanga on a pesi mbote pe azana na kinawa ba bon séjour na ye na oluka ye fort père na nga wana donc ba koma ba tyenga wana tuke yo jouer awa et puis na betango bon on m'a jouer zara o jouer ça net lobby aux arrêter parce que to vivra peu bongo na mokili donc na zaboye lobeza nzambe on comprend donc ce que je vais faire aujourd'hui na sala pour lobeza nzambe donc ngana joueur qui le qu'on a joué on a dit bon oza passe en or ba pesinga ce qu'on a ça na la sapé de quoi je suis capable rata film ozara nani nazalaki nazali master shirika nazara na mama nanga mama Jeanne na mona ki souté mbote sikaza moi si nanga joie qui eza Rit Bowey nazalaki jeune mo bonatanga mais makoke ezalaka te mais shirika azalaki na famille mo mbongo babilo mo bongo lokoso ya mbongo shirika tanga alobi amboshenga mais shirika comme ça ngai moi si na ye akomai ko ke nanga lokola moi si na mobali quoi donc na souffra vraiment na film wana ti moi si nanga yo kanganga ke to wuti na shirika na chambre donc na komaki na bambongo moko boye ya mabe quoi donc yango wana comment bambongo mo ya mabe siko wana iza film o e marquaki yo yango na presque na parcours na yango wana mais habité est-ce que ne bo jouera bongo ça ne beaucoup marabongo ils appellent na moi caché au bout déjà qui soki mutaye to remettre film faut appeler ça caché au tambour oui ben ça dépend ya ba épisode Robin tu connais na poso ça la film ya 3 épisodes ils appellent na caché nango na poso ça la film à 10 épisodes ils appellent na caché nango on comprend caché on a to senga par rapport ezara dans un autre caché ya kokomananga na caché on a bando pesa ba artiste o ba koya ko jouer donc tant aujourd'hui au bengi par exemple il y a Charlie Videloin à Zagrand à Aigle siko tant au bengi wana il faut au bouler enveloppe bien pour y pas pesa le meilleur siko yo benga ya Charlie au pc combien $20 $50 hein on comprend donc talibina choyo so un film nanga fona bombela ta moi 200 300 mois déjà bimi na mbongo film wana parce que na yebisio monta ba misoso aussi ba monta o bien mais oh kana ko ma filmer eza idée na okoma tokolo oui biso to za limité hein tout le monde va Nigeria ba ko ma filmer poto ba matipe avion wa so to comme ça lango awa na Congo ba poté be ba kim d'ailleurs ba poté ba za souté biso moto comme ba coproducteur tout le monde se produire biso moko comprends tout le monde profiter biso mo voyage boye on mati avion et ya filmer nga na filmer nga mo fa na voyager ba filmer na kati avion
oye kaka kotisa na film na on comprend donc ça ba sens so au senga film ya 3 épisodes ils en a pris nango 5 épisodes ils en a pris nango 10 épisodes ils avaient pris nango donc c'est ça. Merci. Question peut se lingai par rapport à fin de l'année ou soit fin de l'année mingi tout le monde a bosso to banda ko mon appel et banda salama pas maman Olive Lembe na habité année ceux qui appellent ko salama tout le monde appelle maman première dame na biso ya République démocratique du Congo maman Denise Nyakero yepé à côté maman comédien scopo na yo ozaka mpanzi nini te soki bapele ye okende pa nani so mama Denise abengi okende pa na so mama Olive abengi mais le même jour parce que na mona wa kabola bakabola bino bakabola biso te baza ba mama mama Olive Lembe pesimbo te sika za mama ni mama benga biso na volonté na ye ezaka te biso to yisa ke mama il faut décembre il faut benga biso vous comprenez alakisaka motema malamu wana zaka na mwa vers biso bana na ye comprend atali kete bana oyo ane mobimba ezosila ifuna benga bana nanga to partager ata mwa muke na ba famille na bango pe bazwa eloko comprend eza de même na mama Denise Nyakero que je salue na pesi mbote na maman la première dame on comprend donc baza ba mama na biso eza ko teke o oni question tout ninga eza wa yo za na FCC tout ça na cash pour la répondre parce que moi je suis un artiste je suis apolitique donc tous les deux ce sont nos mamans maman Olive Lembe maman nanga maman Denise Nyakero maman nanga bon so est tombé que le même jour maman Olive Lembe bengi ngai maman Denise Nyakero bengi ngai c'est tombé le même jour. Oh, mais les yeux est clair. Oh, ok, non, non, mon livre. Ah, voilà. Et ça, la seule artiste, on a yambi, andimi. Donc, on a beau ya kaka. Oh, vous savez ça, ah, c'est que ok, n'a pas d'enfant, n'a pas ça, autant maman, bien autant maman. Regardez biloko. Au commune de mais n'abi que ba appelle ba maman et les mêmes jours. Comprends? Ouais, ça a coïncidence. Ozo comprend pour esengonanga eza na mona bandeko misusu bazokendaka pa ya première dame azobenga ba biso na tozu ba opportunité wana te comprendre c'est que ozana na ngambo mama Olive naza babite ke naza mutu ngambo kingani non naza kaka mwana na bango nyonso mibale mais na minute oyo bana mama Denise Nyakero azobenga ba artiste comédien nga penza donc na yebite pona benga te tout le monde a bandeko musu ba okendaka bandeko musu bazui bango ba assurance maladie biso tozuite on comprend mais kuna pe ba ozo mingi bato o baza ba marié est-ce que tu que le mot aza marié ou bien ngeni position na oh pourquoi condition za poza marié oh Fatou Kaimba marié to landa président Lomba lo bango condition za poza marié na tuni kaka a marié à vérifier hein? Papa batika na bango biloko wana ya makambo marié te bayelaki biso ngamo te balobi bazo ba ancien moko ya groupe salon nde bazo ba tout le monde ba musu ba juju ba carte kuna on se comprend tout le monde musu te moi je suis marié on comprend moi je suis marié ceux comme vraiment ba marié moi je suis marié pourquoi pas na soki quitté pourquoi on se comprend. Tu es chez moi. Vous comprenez? Moi, je suis marié. J'ai aussi des enfants. Ok. Des babas qui ont une carte, ma famille. Moi, je suis marié. J'ai des enfants. Pourquoi n'a pas ngoté? On se comprend? Bon, tokoko tango, tokoko nyonga na ngoté parce qu'ils ont battant. On se comprend? Ils ont autant. Na ocho bela na se traité ngamoko na biki nanga. On se comprend? Il n'est pas dit qu'il y a sommes dans une carte on a robela et non toi okufa te non eza ba makambu eza ba osalango eza étape par étape donc on a bandeko wana miso bazwa ki to sepe nango to ebite pe biso pe soki ba ko rattraper biso un jour que banani bazwa ki te ba kingani ba chuke boye ba pesi biso soki pété quand na mukio to zana ngo na uti ko bela na mibimisi mambo ngai mukio na zai nango na se traité. Ça c'est faire soigner.
Donc c'est un peu ça. Et ça fait que naza côté à maman Olive, tout na côté à maman Denise. Mais côté à maman Denise vraiment là nous va bien ngate. Tout ça pe na posa pe biso pe maman pa benga pe biso. Oui. Yango batu ba okasaka bango bazana na kaya maman Olive. Oh, maman Olive c'est notre maman. Maman Denise Nyakiru c'est notre maman. Maman zo benga batu na yé mo azana posa ya ba. So za posa de la presse. Ah benga yo. Tout que nous tout karaté baza pe baninga na biso te. Vous comprenez? Baza ba maman il faut respect na bango. Merci, il faut respect na bango. Tu que le moto est-ce que ils ont banda c'est pas président moi déjà 19 ans, ça veut dire que carrière na yo ceux qui tobi tout na ils ont déjà payé à moulaï li susu. Est-ce que ils ont bando fan na TV, net fan liboso à télé, ya salon na yo boy. Otala da théâtre moi botali pe que même toi ça la succès. A jour ma bebe pour succès ngo utaka wapi. Est-ce que baza e bato bongo baza e bazebele et surtout ngana ndako na ngawa e komaka ndako biso TV e komanda ko kaya ba chaîne nga vanda route mi pe na salon te ka chaîne me bato baza na salon ba Glody bomona petit frère na Glody Bengongo moi ba otala tala awa na ba lifanto na ngana ba master na ba passa Eliezer na Israël ba otala rabi ba chaîne ba théâtre comprends. Et arrive à Pébé, on a vendu une crabe, on a tiré, on a dit théâtre, moi, mais ah, Joe, l'idée, a un succès fort. Mais, à ça, on a besoin, ça, on a encore, hein. Non, on a le barreau. Il y a une dogio, ça, on a encore. Bah, son coup d'œil naïe, pour eux, c'est jouer, bon, jouer, tout à ça. Ce que ça, mon colo, soit ça, mon colo, non, il y a le lengen, il y a ko solanaï. Ce pas un jeune. Na oye bape lo lengi nyo solana e mais ko simba moto yo e bo jouer ta te wana te donc ezara lo lengi mususu ya koloba na ye ke tala koto il faut ça ngo donc na ndenge mo bien quoi na ndenge te yo sara mabe amte wana te wa bo be bana. Merci trop le sens voilà to na so mala suka na lo mo nga koloba to tuni ngo te soit message mo repesa par rapport ya yo moko par rapport ya groupe na ebite. Non bon message ça que pandémie ça mboka tout respecter ba gestes et barrières quand les bazoïb sabiso parce que la maladie existe maladie on a penezo boma pandeko to sokola maboko er nyonso moi kashine na moni caméraman na biso a filmer mais la rate parler bien kashine kaka on va respecter manase buita donc on respecter penza bito moi pe biso pe to vandi 1 mètre donc bon même le moi bongo tout respectant et au sala biso bien ce qui to lingi to vivre longtemps toto sami beko oyo ba konza mboka ba kolobaka na biso rester à la maison on doit rester à la maison par rapport à 21h faut là oui mais même pas na bon na mona ngo eza mabete eza na mabete et bomi pe jeune abinoté des chefs de l'état 21h faut beaucoup temps oui et bomi ngo jeté tingana so na bimi na zonga même sur 20h 21h na mona ngo dira ba heure mo tardif déjà so na komika 21h o madame a romo benga yango yo tournage yango ke na ye na mizongela nga comprends donc pour nga venza donc na mona ngo za mabete eza pe ka to mi batela et surtout na ba vent oyo mboka na biso zo lekela mikolo yo vraiment nous devons respecter mokonza mboka ndenga kati makambo na 21h 5h to respecter yango poto za la malam na ngaki na lancer sous appel na ba ndeko nyonso balingaka to travailler vraiment ya ba konza ba chaîne vraiment on est là vraiment ce qui boya to yamba bino ba film ezebele eza vraiment belé dans un film moko na benga ko les bateaux d'Indera dans la mer quand les bateaux d'Indera yo mo senti français ouais quand les bateaux d'Indera dans la mer parce que yo alors titre film parce que titre on a déjà étiqueté bateau d'Indera d'Indera la kisini compliqué na mindele mba do na buki do na dictionnaire na russe mbala moko donc ba film ezebele bo contacter soki boko linga écriture nanga pour laza pembeni ya moto pa komaka nga za sona okoma
na ke laksa papa na biso papa tala te koto força ngobo donc maïle nyonso na zo apeka wana donc on est là pour nous contacter ngai plus 243 na yamba téléphone na nganga moko yango to mo de nganga mo na yamba plus 243 90 629 71 72 plus 243 90 629 71 72 plus 243 89 570 14 14. Voilà le numéro. On a tous 4 numéros, mais on a PC à 2 pour ezala bien. Donc, message n'a rien. La dédicace, nous sommes remerciements sur la joie, nous sommes la union. Ma meilleure vie n'a na bande ko nyonso yo bolinga nga oyo bo soutenir kanga ma meilleure vie d'abord na communauté congolaise nyonso o besoin mi par-ci par-là bande ko nyonso oyo bozola nanga siko ba meilleure vie na bino. Joyeux Noël et bonne année 2021. Nzambe azwa lokumu po abateli ngai na bino. Ba meilleur vie na ngai pa na master na nga. Dieu merci mbokani. Motema Marlène Tessa. Yaya bato ya Wai Bezwa. Papa ya Dieu merci Junior. Comprendre? Papa Guy Junior donc ba mbote na yo na pesi mbote na Trésor Putumabi na pesi mbote na Issa Mampeko ndeko ekami na pesi mbote na ngana bolingi bolingi on comprendre normalement le bâti bolingi on comprendre comme geste na nga on comprendre bolingi donc mbote na mingi mama ça va jogo je na sentir donc Chatra Kakolo na pesi mbote na Jean-Marc Makusu na pesi mbote na maman na biso présidente na biso ya Vita maman Bertine Kazadi na mbote ya trop umela koleka fleuve Congo mbote na nga na vie na nga fondé kabe ya coffre fort ya Suisse esikoza la meilleure vie na famille mobimba na ba petit na nga tout mbote na yo meilleure vie na yo Yves Mosengo master na nga de deda na boka ote Yves Mosengo meilleure vie na Dimitri Mvenzolo meilleure vie na Germain Maniengi meilleure vie na Stéphane Massanga, merveilleux na Fabrice Yakuba Gassama en direct de Goma, merveilleux na sœur nanga Ange Kasongo, bana Goma kanamingite na oya lisusu robe nanga na zonga, na oya na bokasi ya Fabrice Yakuba Gassama na sœur nanga Ange Kasongo, balobi na ya lisusu na mois de février na Goma. Na ozala wana na yebi ke jour Saint-Valentin to ozala na bango kota pilipili wana na kota pilipili wana na pilipili wana oui bana goma pilipili to ozala zala wana ba mbote na nga na famille nanga donc na moni petit frère na ngai Dodi Bengungu na moni grande sœur na nga Mamine Tumba grand frère na nga David Bompanze Njoli Sarah Nongo, on a cadette, na moni Merlin Nongo, na moni Chanel, na moni Ende. Je salue aussi ma femme. Je salue ma femme Iguette Lucissa. Je te salue. Je salue aussi mes enfants. Je salue Bonheur Lucissa. Je salue Ben Njoli. Je salue Elior Njoli. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Nabo Sanité, Nabo Ratabon Nangai, Maria. Na boaki ata bonne na ngai po nazanga na ngai orgueillité na boaki na bonne na ngai ta niveau Maria nani Mangala Maria Bangala na pesi mbote na pesi ngeke wa Maria Mandala na pesi mbote na ba dipon na ngami balé na ba ba passa na ngana Eliezer na Israël na pesi ba mbote vraiment bande nyonso o na bosani bino bo en vouloir ngate télévision. Merci. Malasia Bouita na sima caméra donc Moussa Salami toujours donc na Moussa tout ça merci na boss na biso de Brino original na kata Londres. Merci. Mon vieux Gabi Mbouta moi na muzombo solo na Dublin Sami le bonheur Yemei donc Luzor Mbata malgré to kotika lelo mais azwa kaka Luzor Mbata na Afrique du Sud devant la peso mbote place aux Ali. Patrick Loupé le consultant na kata Afrique du Sud devant la peso mbote. Hervé Okanjo, les Strasbourgeois, Hervé Okanjo, les Strasbourgeois, Mbote le Sikoza, vraiment, vous s'abonner à la chaîne Oyo, Combo, des Banza London TV, au côté de YouTube, au petit des Banza London TV. La droite, anglais, Nadine Noumaya, comment on a souscrit.
ba français ba meta mpinga ba koma s'abonner dobiki musapino na s'abonner biso ba tutokendaka misa ya 5h30 ngonga meta nganga ngonga mo bangana mukia dobiki musapino na ngongana tous les notifications ya dimbanza London TV ozo yango na mopete yom to dingo tonganga olandela vinanga awa ndo yeba ndeni oza à la une pour la vinangai. Merci. Merci pour m'inviter à Bisso. Donc je crois boss de Brino original bah film aux ans pour ça bah ça l'année prochaine je crois. Muta komara déjà pepe mbeni président modéro puis empereur modéro malgré toi comme seigneur tout mais ça n'a rien à combo ana. To me fait na couvre fête. To me ça peka lango seigneur modéro. Ouais, merci. Très cher abonné na Bisso Union so on avec sa confiance donc on va s'abonner déjà puis bah non va s'abonner té na chaîne de Mbanza London TV bon continuer toujours s'abonner moi conseil moi remarque numéro ezawana pe moi di solo mususu na ndenge so solo la kana bino numéro nanga ezawana vraiment donc nzambe abomba biso toujours inchallah plus vidéo toujours zonga abonnez-vous toujours ya bien